Avec un partenaire idéologie, Yangonde Ezali Essengo, autre salango parce que tu as gagné 2-0 dans le match automatique contre Mauritanie, tu as gagné bongoté. Ça pour autant, tu peux savoir que la Congo qui tient ça Congo Brazzaville. Naba diaspora partout au Bozali la cadre de confiance et fidélité au peut savoir tu peux savoir information il y a qui toko na tamoko réel. Tika font la édition de Mokwalelo, dans match où Betamaki permettre que RDC a gagné Mauritanie score à 2-0. Match Mozaki content. Dans compte il y a première journée, il y a éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 et les Canadiens qui n'ont pas Wilfried Samba. Allez écouter la compte il y a Mbonda Écolo magazine d'actualité. Attention, ils n'ont pas réussi à récupérer. Mane Congo, boye bake baliopa la République démocratique du Congo, ba komi kopesa Essengo makasi na ba Congolais comme na ndenge balandisi 3 matchs officiels ba encaissé kaka ko gagné. Bondi melangai ke na match oyo ba betaki mukolo mercredi 15 novembre 2023 na compte ya première journée ya ba éliminatoire la Coupe du Monde 2026. Première mi-temps, ezalaki nde kondongwana entre les deux équipes malgré Léopard bazalaki komené la système ko attaquer par adversaire P et Soukaki Bongo la score ya 0 but partout. De Babacar Nias. Et l'arbitre du match siffle la fin de cette première période. 0-0 entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie. Et bongo to contre la deuxième mi-temps, bondi melangaike et comme qui opesi mbwa aboyipo la deuxième mi-temps, bandongona ki makasi pe ba action makasi ezalaki entre les deux équipes. Mais tellement que Léopard bazaki déterminé, ya kolonga à domicile et kosala ke na passe moko ya kitoko. Il y a les grands jogos Théo Bongona dans 61e minute de jeu et ça dit que les grands jogos Yohan Wissa a formé la portée mauritanien dans la première but. Bongonda, il a réussi à passer la longue ouverture devant, peut-être pour le but. Et l'ouverture du score. On attendait bel et bien ce but. Et c'est lui, le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs lors des qualifications à la Coupe du Monde. Et il sera le premier à marquer ce soir, Yohan Wissa. Et belé à ba Congolais, oye baton la na stade, bazaki souka la Essengo, mutu ako sabinote. Donc comme la 80e minute de jeu, mutu ako sabinote. Si contre attaque moko ya kitoko pe, ya malonga. Et sali que les jogos Théo Bongonda attendent le ballon avec intelligence jusqu'à ce que avec le marqué deuxième but à Léopard et sali que Léopard a gagné la 2-0. Les Mauritaniens qui montent un peu au créneau, ce corner loin devant, heureusement. Bien sorti, Lionel Passy qui va relancer à la main très rapidement. Il n'est pas en position litigieuse. Il va y aller seul face au gardien peut-être pour le deuxième but. Et oui, les Léopards qui vont trouver la faille et carrément tuer ce match. Théo Bongonda, passeur, puis maintenant buteur. Et voilà, le match est clos. Il fallait son entrée à Théo Bongonda. Et bien sûr, on va revoir quand même au ralenti. Et salut Kitoko, de quoi Congo, la victoire à Boyepo, ba Congolais, balingakande Boye. Mais Essengo li Boye bake, Nzela, Ezala Numula Ipe, Kalamingi te Awa. Donc le combat de la deuxième journée dans le Soudan, mais Mati, et qu'on s'abingi mingi, la terrain net de la Benghazi. Et qu'on s'en a vraiment, en tout cas, tu peux te babaler à Kitoko, Tobuka calculatrice CP, ba Congolais, ba comme un espoir quand même que 2026, tous à l'attrape mondial, et pésamment Essengo Kitoko, yango biso. Et c'est sûr quand même à 1-2. Moutou Ako Sabinote après match wana chef de l'État Félix Tshisekedi Tshisekedi yemoko na stade azakina Essengo trop et sina qui à contre l'adversaire pour à motiver ba joueur à encourager bango de manière que ba continuer exercice avec un partenaire idéologie. Bongonda, il a réussi à passer la longue ouverture devant, peut-être pour le but. Et l'ouverture du score. On attendait bel et bien ce but. Et c'est lui, le dernier à marquer ici au Stade des Martyrs lors des qualifications à la Coupe du Monde. Et il sera le premier à marquer ce soir, Yohan Wissa. Et voilà, de quoi faire plaisir à faire lever le chef de l'État. Moi, le Congo, Boye Baké. Après victoire, il y a République démocratique du Congo contre Mauritanie, dans le cadre éliminatoire, il y a Mondial 2026. Oyo Ebetamaki, dans le stade des Martyrs de la Pentecôte, dans la première journée. Bon, dit Mélangaïke, tellement le chef de l'État, moi, Namboka Félix Tshisekedi, Yemoko Azalaki présent dans le stade de quelques membres du gouvernement, c'est Félaki Makasi, dans comment on a
2-0 au le parrain attaque équipe visiteuse. Les Mauritaniens qui montent un peu au créneau. Ce corner loin devant, heureusement. Bien sorti, Lionel Passy qui va relancer à la main très rapidement. Il n'est pas en position litigieuse. Il va y aller, seul face au gardien peut-être. Pour le deuxième but. Et oui, les Léopards qui vont trouver la faille. Et carrément tuer ce match. Théo Bongonda, passeur, puis maintenant buteur. Et voilà, le match est clos. Il fallait son entrée à Théo Bongonda. Et bien sûr, on va revoir quand même au ralenti. Après victoire wana, bondi melangai ke mokozi ya mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshisekedi akotaki na vestiaire pour na ko remercier bajoko na biso pe ko encourager bango de manière que na match oyo kwa dimanche bazala toujours na hauteur ya ko pesa biso esengo. Bravo mon petit. Excellent, excellent. Merci, je suis très fier de vous. Restons concentrés. Ce n'est que le début, un très bon début, mais la compétition est encore longue, la route est longue. Donc restons concentrés. Vous avez un match dimanche, faites-nous honneur. C'est un terrain neutre, c'est Benghazi, ce n'est pas à Khartoum, c'est ça la chance que nous avons. Donc restez concentrés et mettez-moi 1 ou 2 buts encore et je serai l'homme le plus heureux de la planète. Ça va les gars? Mutu akosa binote mati wana esepelisaki bakongole nyonso pe soki nyonso eza kokontinue kaka boye ekosala kitoko mpona kolongola bakongole na bakalkile oyo ezalaki eske tokoleka to tokoleka te nyonso oyo en tout cas esengeli elonga surtout bakalculatrice ebukana mpo epesaka bakongole esengo koganye na première journée esengaka mpe boganye na deuxième journée troisième journée poto bokota bafase retour ata moko kosekoti bokozala déjà na assurance ya kosequalifie na bamondial oyo ezali koya 2026 yango biso tu peux avoir bonne chance à le parper, tu peux vraiment munda qui toko po et c'est un oyo et mon ani. Ko sala reportage à kitoko so za ngo beze basalela yo pe ozoba image yo kitoko na ba format tout oligi ya kambangu la mbonda ekolo agence parce que les ba professionnels la média ba simba caméra kitoko ba ko monter le pe o sepela na yango. Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. 10e conférence et gouverneur République démocratique du Congo et Salamaki avec impact dans l'idéologie. Et quand il y a tout ça, détail. Moi, le Congo, boye bake 26 gouverneurs, la République démocratique du Congo, ba aussi kokuta na moko zamboka. Félix Tshisekedi na salle de congrès, il a parlé de la nation. Pour nous répondre présent, na rendez-vous oyo ezalaka chaque année. Boye bake, vula o eleki ma solo yango ezalaka bongo na mbanda kame 10e conférence oyo ba gouverneur et Selemi awa na Kinshasa. Conférence yango ezalaki na cadre ya ko évaluer fonctionnement ba gouverneur ndenge ezako tambola. Na memorandum na bango ya ba gouverneur bondi melangai ke baza kolela mingi na autonomie pe na ba moyens ya politique na bango. On a noté les interférences intempestives du pouvoir central dans les matières relevant de la compétence exclusive des provinces au terme de l'article 204 de la Constitution. L'exemple le plus patent est celui de la gestion des crédits carbone. En tant que gouverneur de la province de Maïndombe, je sais de quoi je parle.
Dans ce dossier, le gouvernement central décide tout simplement sur la répartition des bénéfices générés par le crédit carbone en s'arrogeant de la part du lion et en réservant que des miettes aux communautés forestières. Depuis 2009, toutes les provinces manquent les moyens de leur politique et revendiquent l'application des articles 175 et 181 de la Constitution relatifs respectivement à la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national et à la Caisse nationale de péréquation CNP. Tellement que ezalaki tango ya kolakisa bilan, ba gouverneur bango moko baza ba témoin ya ba responsabilité na bango liboso ya ba exécution ya ba différents programmes oyo eza engagé grâce au chef de l'État Félix Tshisekedi na qualité na ya garant de la nation. Mais bon di melangai que les chefs de l'État Félix Tshisekedi azalaki na mwa ba inquiétude pour la exécution ya ba recommandation oyo ezomaki na deux dernières conférences de gouverneurs. Face au tableau dépeint, je tiens à exprimer mon inquiétude en ma qualité de président de la conférence des gouverneurs. Cette inquiétude résulte principalement du faible taux d'exécution des recommandations pourtant collectivement agréées, particulièrement celles relatives à la 8e et à la 9e session. Par ailleurs, il se dégage une fâcheuse tendance consistant pour les gouverneurs à charger le gouvernement central sur les dossiers les préoccupants sans pour autant tenir compte à certains égards des responsabilités qui leur incombent vis-à-vis de leurs administrés. Aussi, les rapports tendus observés dans les assemblées provinciales et les gouverneurs de province, transcendés par des considérations d'ordre personnel et de leadership, ne favorisent pas le développement à la base. Et ça, les kitoko, pour chef de l'État, à segna ba gouverneur, va améliorer misala bango po, et puis ça va avantage kitoko, ya kobongi ça va province na biso, na titre de rappel, bon di melangai ke, ma solo oyo, ezala kinde, état de lieu, ya fonctionnement, ya ba gouverneur de province, le col à thème, ya 10e session oyo, tomonaki, présence, ya ba autorité ebele ya mboka le cola, premier ministre bon mboka sama Lukonde, na quelques membres ya gouvernement na EP, présence ya président Assemblée nationale na Sénat. Nyonso boye bake elekaki kitoko, yango be biso bonda école to sengi kaka ba gouverner en tout cas, bozo ba responsabilité na maboko po, nyonso pe etambusa makitoko yango. Betisika Kambonda. Ba gouverneur nyonso ya République démocratique du Congo balobi ke bango bako soutenir mwana mboka Félix Tshisekedi po azwa deuxième mandat avec impact na idéologie. Saisissons cette opportunité pour vous réitérer tout notre soutien aujourd'hui et au-delà de 2023. Alors pour nous, les gouverneurs de province, unis comme un seul homme, nous avons profité de cette occasion pour signer une motion en faveur du président de la République. Nous demandons donc aux Congolais de tous les bords, nous demandons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais de soutenir la candidature du président afin de lui donner un deuxième mandat. En ce qui concerne les élections, ils l'ont dit dans ce sens-là des élections qu'on appuie de façon que les projets qui sont déjà en cours, les 145 territoires et d'autres projets qui doivent être pérennisés, n'est-ce pas, seront pris en compte. De manière générale, je souhaite simplement que le chef de l'État puisse prendre une nouvelle direction sur les institutions provinciales et également que les gouverneurs de province puissent peut-être dans un futur proche être, pourquoi pas, nommés par lui ou simplement que la Constitution puisse nous donner une certaine largesse pour pouvoir établir un fonctionnement qui sera totalement nouveau. Qu'on voyage partout dans mon kili et comment on s'en qui toko parce que Quick Travel Visa a sa responsabilité pour le Sunga Congolais. Tona élément O. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick Travel Visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba
yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babillet na prix moko ya kitoko. Les Congolais, Kinois, c'est pas Iwa Bouzouani. Au sein la confiance na Quick Travel Visa, partenaire sur la bio na oeta le voyage. La visa ya Ouezo Bima, la visa ya Canada, la visa ya Afrique du Sud, la visa ya Cuba, bref, la visa ya Mokili Mobimba, tout ça limité. Pour conseiller la bio assistance, pour prise en charge et qualité. Pour foutre un bon moqué, parce qu'on doit avantage et belé. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na Mokili Mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Adolphe Mozitu azako insisté débat moko ezala na kati ya programme moko commun surtout na ba candidat présidentiel ya 2023. Toza ba détail. Ndeko ya Congo boye bake esengeli na opposition babimisa candidat moko oyo bango nyonso bako appuyer po asala face contre Félix Tshisekedi Tshisekedi oyo aza candidat Union Sacrée de la Nation. Pona Adolphe Mozitu oyo pe aza candidat président de la République alobi ke aza ko sepela ya komona ke proposition ya débat entre ba candidat pe na programme commun oyo ezako attirer attention ya ba acteurs politiques nyonso abakisi ke kosolola wana pour la candidat président de la République et pe na gouvernement oyo ekobima na majorité parlementaire il faut ezala programme moko kutu lokola pe azali candidat ya plateforme mbonda alobi kalate azako pesa ba chiffre programme na ye pe kala mingi te lisusu akobana ba tourner na bamboka pour la sensibiliser population na masolo ya ba élection. Il faut boyer baké na cadre de rappel bondi melangai ke le chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé campagne na Misinga na stade des martyrs de la Pentecôte. Biso pe monda ekolo to betisika monda po masolo oyo etamola kitoko. Seni azako rassurer que publication et conseil ma bureau de vote par bureau de vote. Yemo komo na mboka delika dima alobaki ngoli bosse bandeko ya société civile. Toza ba détail na élément oyo. Mwana Congo boye bake mwana mboka Denis Kadima en qualité de président Seni na bande de société civile na cadre de concertation basanganaki na salle de spectacle de palais du peuple. Objectif ezalaki koko sa confiance et la transparence na masolo ba élection oyo eza prévu le 20 décembre 2023. Koko s'appelle sous confiance na ba partie prenante pour baye bake Seni azako travailler pour nyonso ezalaki toko. La CENI fait sa part en termes d'inclusion. Nous tenons à la transparence. Nous vous le répétons, les résultats des élections seront payés par bureau de vote. Et c'est la loi, aujourd'hui c'est la loi. Donc nous allons le faire par bureau de vote. Pourquoi nous le faisons? C'est pour qu'il y ait transparence. Donc inclusion, transparence, mais il y a aussi intégrité. Nakati ya masolo wana boye ba Seni à travers ba expert na ye ba sala ki ba exposition pe ba échange na ba de société civile po ba mona ndenge ni masolo eza kotambwisama biso pe monda ekolo en tout cas pardon to kosenga na président Seni de Likadima sala de manière que ba élection pe eleka kitoko transparence inclusif po
Congolais ceci n'est vraiment le 20 décembre à voter avec impact peu na idéologie et ils ont fait mon eux qu'on s'appelle ça ba Congolais yango biso betisika kambonda oyo esalemi na malemba nkulu en tout cas ndeko langa bondi belanga ki esali passe pe mawa etini même mwana mboka vpm ya intérêt azo ba décision moi makasi de manière que vérité et bana makambo ngoto zo élément oyo ndeko ya Congo boye bake ezali kosala passe pe mawa comment na ba réseaux sociaux ba image oyo eza kolakisa ndenge 4 personnes mokoka bakufaki mabe na malemba nkulu na olomami na ba conflit oyo jusque là toza koyeba te na yango bondi belanga ke VPM intérieur mwana mboka Peter Kazadi apesi mitindo na gouverneur province wana amene ba enquête po ebetisa mbonda ndenge makambo wana elekanaki asengi pe ba ote makambo wana ba lekana justice po ba responsabilité ezala vraiment établi po ba coupable bazo bambando na bango ndenge kaka bibeko ya mboka eza kosenga tellement que esalaki mabe makasi bondi melanga ke même chef de l'état alobaki yango liboso ya décembre réuni en congrès na cadre de l'état de la nation. Il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malemba-Nkulu, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Et salut qui t'a côté, tous abissonios se congolais, tolingana, tous la bomoko po, yangonde, et salut secret, oyo kosala ye Congo, et longa. Kosala makamabo, et salut qui t'a côté, ma bé makasi yango. Betisika Kambonda. Soki oyebi qui osa vraiment un vrai leader, osa la vision qui toko en tout cas. Ya kambang liboso ya caméra ya mbonda ekolo po, osa vraiment visibilité moi qui toko eko permettre que balanda pe ba partout dans mon kid. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Tozo ba fait de société au mwana mboka écrit dans ma tête à proposer les biso et le mwana mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo tango tolobake bikumba kumba ba chauffeur oyo
oh tobenga ba chauffeur eleki mingi awala Kinshasa botsaka tembe botala DCC ti oyo tope esprit de mort et utaki nango kote ya Kingasa na suka chauffeur akoba na kati ya bordure azali koyeba te amata soti muto to akele na se soki pe amelaki babwaka aye ko se retrouver likola bordure oyo epesi pasi pe mawa accident monene oyo ke bandeko mingi bazi ba choc tellement que chauffeur azaki peleke se alingaki akima ma population na la police bazalaki be vigilant ba récupérer mais pasi pe mawa la police a préféré que le chauffeur na motuka po ba bike kuna ba kozwa mike mais tala bandeko o bazi ba choc ndenge nini ba sundoli bango kaka boye bino moko boyoka liboso ya kamera na biso ndenge nini babetsaki mbonda salami na misu na ngai vraiment mutuka azalaki chauffeur azalaki na idée ya komata na so de mouton alors abetali na bordure alinga azala renversé akomaki renversé déjà aperte équilibre alors bato bavandaki na portière na niveau ya portière babaluki bakwei na se et alors mutuka ebalukeli bango mais ya kokamwa tomoni mutuka ezokende tie les vidéos toni oyo ekomeli bango nyonso ezala na nzambe babaluki wana tike esalami mais ya kokamwa na polisi ememi nde mutuka bato batikali baza na bashok etiki bango ka awa tokopesa conseil na bachauffeur boyebake soki omelaka kwisi te lalaka na time malamu mpo epermettre na ntango ozobima bapongi na nzela kitoko te me mingi mpe boye ezalaka mpe makambo ya kwisi na surtout mituka mpe ekotaka batretien malonga te tala milimo ya bandeko oyo soki bakufaki olingaki osuka ndenge nini toyebake soki oza na vola ozali kokumba milimo ya bato kumba na kimia mpe mokolo esilelelo kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda sepela na baoyo bazosepela lela na baye bazolela en tout cas biso mbonda ekolo esengoze ya trop parce que mwana mboka les samouraïs du changement papa Changu autrement dit donc yaye moko mwana mboka ainsi no kabamba abakisi vula moko tiya lelo koko siri leve Jesse Jemba elema nini bo proposer biso na mwana mboka écrit dans ma tête. Likambo etali Société nationale de l'électricité SNEL na mokuse toye bakate pe to mituna ka soki courant ozalaka biso to zalaka biso te po courant ekoma ko kata na façon moko ya liboma toye bakate ba congolais partout ata ko sa provision ba ko soutenir puisque courant ekoma na bozoba ya mingi lelo ndeko obozo na honorable ba pese koma honorable parce que a postulé ba mandat ndenge na ndenge azwakala été mais lelo honorable azokamwa bino moko bolanda ndenge azokamwa parlez aux autres changer ma couleur boy. T'es honorable, ils ont changé ma couleur t'es. Ils ont koufa, ils ont pela. Tu évites ceux qui coupent. Courant Kinshasa oyo, tu comprends kango lisusu te, tantôt ils ont pela, tantôt on dirait jet de lumière. Ah, moyen t'es vraiment. Moyen t'es la cabine oh. Ba couper change l'équipe. Ah. Honorable akamwe yango azope sa réponse à l'obi. Pas normal ça. Ba couper pour la charge. Toleli honorable singi pululu ki takape na ba cabine papa. Poto ezali mingi. Poto ezali mingi vraiment la kambo etali kamba courant on tozo senga na bande ko bazu siko charge ya Société nationale de l'électricité. Nekoloko la singi pululu pe la bande ko bisusu. Bo luka bo kitana na ba terrain bo ta ba cabine le polo ata ba singa kutu. To yebite ba kote bisusu. Ba comme même ko sala ba singa ba pile pour ba ba courant mais to sala Kinshasa o ma yoke be ba facture ya kali kamba courant oyo. À travers caricature, on a bouclé complètement journal à Mukola Lelo. Et surtout que la salle vraiment a 5 mois pourquoi? C'est parce que RDC a aussi gagné 2-0. Tu as que la calculatrice est Koufala et Boukana. Pour continuer toujours qui toque au Kakaboy, le match auto est allé quoi. Mais pour continuer à s'abonner massivement, la chaîne toute la mon école officielle, peut la sur activité dans l'année pour le savoir pour la chaîne partenaire et belé. Merci na Wilfried Samba, on a ma caméra et le monde élève na yemo mboka 10 soleil. Merci na yemoko écrit ma tête à Oasimbi, image, réalisation, montage et tout. Et ça y a beaucoup tu as dit que je suis qui toko pour bosser là et surtout comme on a vraiment boy les vraiment grâce à Moussa Batakité au Bassa Moussa oyo mais là on sait la bino so yebi que le journalisme pose à journaliste papa passer dans les kala il y a quatre fois ba porte pas ce que tout ça me voulait mobimba tu n'as qui est seulement après voula donc quand voulait me coquille boya tu as bino tout ça le test so ça un bon journaliste tout ça stagiaire tu vois tu encadrer pour nous sur le kitoko donc la prochaine masse au colo sur azongité la ligne bino trop vraiment ça va battre la biso.